Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai politique epeli moto d'un côté et pas bao bazala kati ya politique bakomona Félix batikeli pa Kamer et comme bloc ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na bloc ya Martin Fayulu Madidi et kozala ndenge nini wana ba politique bakoloba lobi tozela kibino professeur moko parce que tozwa kabatu nyoso selon ba domaine na ba professeur moko o bolandaki omekanda oyo azalaka na États-Unis lelo akotangisa bongo ya modèle wana bato bakokaki kondima teke bazalaka alors que le Congo azana ba réserve belé mais de l'autre côté zana bandeko pe parce que pona kosala politique pona kotambola pona kosala il faut zala na nzoto malamu nzoto kolongono ndenge balobaka na lingala yango bandeko na ngai atako toko sala politique atako toko sala misala misusu mais nzoto soki ekobela ezana kokoso kosala musala moko te yango tolobaka toko tielaka bino toujours politique to tieli bino pe o bakoki kosunga tant soit pe certainement bamusu bazo benga charlatan bamusu balobi mais bokozwa quand même ndeko mususu peut-être nakati awa bozwa point de vue na ye docteur Kabembo mbote ndeko désert sango nini oye nangolilo na yebisaka bino temple chaque jour zamba na gaye. C'est le temple du roi Salomon. Chaque jour on devrait les airs, œuvre ne tombera jamais. Et puis Moussal Oyo n'a coûté côté Camboté, la jeune vérité. Sans savoir. Médecine naturelle, la fait bâtir ses confiance, la base de confiance par rapport à Yabat de les airs. Sans savoir. Et puis, talent de Konabis Oyo, attendant de Konaï à partir à Londres, on a en Angleterre, attendant de Konaï pour la pomme d'Italie à arthrose. Nani ndeko mama wande yewana ya se retrouver akomi ko lamba akomi ko tambola biso to gagna kasima ya ba soko ozageri evo ke ngana gagner soko ozageri te na ko zoelo ko tende ko désert na sans savoir. Bonjour ndeko. Bonjour. Oui papa, comment nani obengi biso wapi? Amen Angleterre. Oui, papa olobi nini? Bon, ngai na pengi ya pona ya liboso ko remercier yo pour payer du docteur Kabé na canal na yo lenga mandai ko leka ko loba à part le roi de l'hospitalier à Salaka parce qu'il y a une presse alors est na ngape atelaki akopera wana et bosala avec quasiment pendant 6 mois mais il y a plusieurs résultats malamu zala bitingape et le coma que sokalali pour la muka isokapenda ya telema awapanda kana ibonga izake wapanda kana akiga mwa mkolo et après nous sommes là pour moi sur la police déjà de pour les na nyonso tu wana mema mboko wabati la pasoma kitaki apanga tali kopi ya pambo yongejo nyonso bakuna jikusale laji alors que kindiye bafanye mwa bakine kindiye ya depa doke mo tona consultation wana peut-être des sections comment vous dire donc wana kaleli ordonnance peut-être na activité de la activité vraiment capi soko mendiga wa activité wana soki koso mobilité il faut prendre sa famille donc n'est-ce Amérique qui a repris l'eau de ce que c'est appelé à Docteur Kabé à l'Obama Chain Press. Alors, il y a des cas de Docteur Kabé, selon la naïe, sur les bases d'une English. Il y a des cas de Docteur Kabé, selon lui. Après, si il y a mort, on peut m'envoyer le petit randam, puis ça, on va y aller, il y a possible. Sali makambo wana Docteur Kabé diseraje bon bakisho kwa mfano mseme kama zibakisho zongi na ndapo na troisième jour ya pamba la mukana mbetu yemo wa kumula muka ilamba yemo wa kumulata donc malamu so tout ce bon lamba na pomido bon ya monique le jeudi ou bien jeudi na bien qui de votre pour la fête
natenga merci na kina voki ndeko Didier expliquer qui est puis l'autre natenga qui se fait pour la remercier encore yanga bona hayi ba so ki moyo zali o leka so bengo lobby o me da koloba yango wana bana ko dira pena ni. D'accord, mais bato bele bazolo baki docteur Kabe aza charlatan eloko eseri ata moko eza te ngai nazolekiselaka bato tana bango na koyambaka docteur Kabe. Mais ngai mo meme biso moko pe kwa janga nga moko menga moko ya ba ngo ne de la docteur Kabe so na ba dai mo mangote. Mais quand on les garage pas no ana o me kanga bo sala buzali a ko mutu niño to ko me calle y pues de pere que na familia aquí que no papel ya ngo wana to me o ba pa ko lo ba bandi mara da mu no ye ne ka ke mu kaza na mo mo no anga ya ni ya ko pa ba ni mala ta ke so sa ni lo ko ba so ya anda lo ba o ya lo ba alu ba ga. Ok, merci beaucoup Ndeko. Merci Ndeko. Merci Ndeko. Merci monde. Ils ont sur le pays Ndeko. Monde en tant que temple international. Merci pour la confiance. Et puis, dès que vous faites sa confiance, Ndeko les erreurs depuis que temple, donc tu peux essayer de merci. Ndeko oyo pe sous vous tekina à Londres. Alors que na kota temple na yo komona yo. Alors bien avant gala solo na yo tan na ba machine na tambola kanango azala na blocomètre papa chaque jour ce que mwana mobalo na zuitonga te akotambola te si krezo mata makasi mwana mobali wana otak Londres alors que na kende na lokola lobi ke bosu kisanga ya mi balende ko nanga bolembi sanga inde na lobi à part liwa na traita kate soki liwa eye eza problème ya zame na gaye c'est le temple du roi Salomon le col le bibo ngonde kozolo bakasi na yo kusukso na diabète pendant 2 ans oh mais wande loko na kale soko ko yenda bembe na seko sayango na ninga kana zongo so na bembe wana le col yena santé loko zanango te papa to bande musala alobi ke papa ayena problème ya diabète. Ya diabète okay. Alobi ke papa wapi na ko uzopomi ya insuffisance rénale pamba. Oh papa, là na ibisa ki yo na pesi ba ki confiance na pesi moto confiance te na pesi ba ki confiance. Ah, c'est vrai. To bande bitumba. Papa to bande musala. Papa, si quoi il faudrait la ko nani ata tonga moko komeka te. To bande bitumba. To nabadi musale mwana mobali a se retrouvé pendant 3 semaines à Zouaka Tongate cycle cycle naye vraiment c'est normal a lobby bona ben a lobby ki DJ quick ndeko na benga ka bino ndeko yaka na malgré boza trop occupé na makamba politique oh papa kana makamba ya ba kana zamba ndeko le kivise na mwinda mikolo na mi taraka na na mwinda bozo bana lisusu na bien ngana sa tele zamba et puis kaka nzete na ngai ndeko mwana mobali atatoli alobi temple il faut na loba ndeko désert alobi na ye to peut c'est dans le chance et puis à part ndeko na bis oyo pelis oyo à Londres oyo lobaki pour la temple du roi Salomon desina bakoko na bis zama na nguya c'est le temple du roi Salomon desina bakoko na bin boka mama mususi ye wana bongo loba lokuta papa soko yoki bongo loba lokuta mais to kuta na tende ko les eza mabe eza wapinde to kuta na raison eza raison lokola ndeko eza raison temple papa mama pe mususi ye wana pe susu azala ki pe susu comme ya tumeur et puis na kanani na azala pe diabétique depuis 2007 tonga oh eloko ni nesi na kate bando ko ya mibali eloko ni nesi na kate monde aya tala kabala kati ya mama nzoka ya munene ya diabète ba diabétique vous avez guéri partout dans le monde zaba na gaye on a comme autre papa na minute maman on a se retrouvé depuis 2007 yewana pour le diabète
tolongolien na bakabu ya batonga yewana kolo bebe le banga parce na yebisaka bino médecine ya bakoko na bino ou bien médecine naturelle ce qui témoignage exact en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle ce qui témoignage exact eza lokota eloko même nga pas docteur ya malade à diabète oui ça na mbula bon et où melinga bande 2017 oui si ko tant pas docteur malade 2017 tant pas docteur KB si ko na yé pas docteur KB aboa kisinga bensine wana oui donc comment komela ba kis na yé en tout cas vraiment nzamba salinga menen OK tant pas docteur KB vous savez combien de jours pour le guérir en tout cas tant il y a que pas docteur KB na yaka penza na munene nanga mono zobanga uza munene teza malana bota maboyete nzoto nanga eza ndenge na komi boy nozobanga na yaka pe bembe ko telema mais docteur KB ayebisinga ko banga te aux guérison bo tangu na yawo na bakisi oya waye ya bukoko ngana zombela ntuka bande ko na ngai na zikimia na komi na nga bien na sepeli nzoto na ngai zongi ndenge ezalaka vraiment naza bien na sentir naza na nga bien vraiment bongo kiste na yo kiste ebungi ngai kiste bakisi ya docteur KB azokopesa ngai na nzambe féroce na ba prière na ye nzambe vraiment asali mbikamu asa docteur KB pesi mbongo to boyo kani posa ba témoignage de mama ngai docteur KB a forcé ngai ta pesi ngambo moko te nazo témoigner o bazana balade ya diabète boye vraiment en tout cas diabète ngai ekeye pakati mbango bande ko ngai bino bato zozo batonga insuline boya ngamu nazo yebisa bino ngai za kozo mikolo nyozo usike ko mata tension ko mata tension ezali susu te tension zongo 12/8 tension ezate diabète ekeye en tout cas na kumbisi nzambe docteur KB umela penza ya ebikis kota diabète en tout cas 100% yeba kisi ba maman bazobela ba diabète surtout diabète boyo ko banga te muta ko tele musuko ko senga mo yaga kaka yomo ya ko mona bamba bango wana ba diabétique na ebike ba ndolo musu bango wana na che bango na terrain et puis maman oyo peut-être malgré sa infirmière alors bi ma ndako mara ko na tumeur cancer maligne na mukongo papa yeko bi mo songi moko na ibite ke to boka le mwana balwana na tumeur wana kama poto mo yeko bi na lobi azo senya ko senya wata kanti mo bibi amakita so ba yake na mwana mo bali wana na centre so ko tele boy na ba to so lobi tambo libéré ba to lobi o papa on a vu cette tika na yo musala wo so ki to arate non pas to pesi nzambe to sali maladi yo yaki poyebo mamu soki moto akofi wana eza po nzambe soki ke to défendre santé ya bato wana ekoza vraiment pe lokumu ya nzambe papa to wande mosala nazo biso ke ndeko ya mobali wana se retrouver na minute oyo tumeur disparaître vraiment tout petit cancer posage partout merci bandeko ya États-Unis ndeko ya kenda na États-Unis pour na cancer malu de là se retrouver plus merci bandeko na boko tanga kongo na yo mais oui bisanga que semaine prochaine au temps de cette émission au copain se fait les sources témoignages en direct à partir des États-Unis et puis bandeko ya Londres ya nani ya Suisse merci ndeko nangai na Lausanne merci pour nous encourager moi na bikamwa otozo benga temple du roi Salomon zamba salongolo c'est le temple du roi zamba salongolo en tant que maison alors bi que merci Ming pour nous ndeko oya se retrouver plus pour na cancer du gorge zambe après ce période binongolo tant boza en bonne santé et ça le comprendre zambe ngapena yo kaka bien bande ya États-Unis de là ça fait 2 jours na sina tindi bino biloko na bin na boye makambo Stéphane na moni que boza sérieux mama Véronique tout inane yango yo ndeko tala une démonstration na France papa affiché numéro ya bande ya Irlande nazo la la te bande ya Irlande bozo tonga du Congo mama du Congo na Irlande on dit pas pour nous représenter mon abikam vraiment na moni que vous en apposé abikam makasi mama na ko yande ko le lotende ko makambo ebelebe attaquer temple international na bi makambo ngote avant ya comme il faut na sabela
tant qu'un visionnaire. Oh, mais la salle de Zambo Yamokido. Merci, merci. Nango Komidon. Merci, Bando. En tant que poète de 95 ans. Grand-père. Vous savez la Zambe, tout ça. Zambo, yo, de quoi. Encore yo, de la Ganama. Encore yo. Et puis, Bando Kuyasouet. Bilo que c'est comment que depuis quand. Docteur Kabe, zelana na stoppé yo na tuna mwa mutuna oyo ila ngana mwe. Biloko yo pesa ka bandeko. Kiso yo pesa ka bandeko pona ba maladi. Ezaka ka ndenge sinangongo atangi saka yo bankadraka yo ou bien za na évolution moko boyezo salema ka yake o mikuti na dossier moko et que ozui schéma mususu ya kosala banzili. Ya mibale a tozana kisasa tozana mboka te. Est-ce que ozana facilité ya kokut ya kozwa banzete nyonso o ozana ngo posa pona ko traiter bandeko na yo. Merci de Kouelezer, mais temple to faciliter nani moyen de transport nani to faciliter moyen de transport na biso. So na lobi ke mutu ko nanga bi ma we kende ko ekende ata wapi. Eza disponible nanda. Et pendant que ça va transporter. Bana ko sala trade na bloka ke yango. Ko zo biloko nanga ya. So ke za pour ya bakisi. So ke ezo kende nani ekende ko zo na bando ezo kende. Et bi makao ba chauffeur. Mutuna nanga ezabo. Banzete nyonso. Parce que place au bandela biloko makamwa médecine naturelle. Eza na mboka nini. Olobaka na yebisaki yo premièrement na bandaki na nani na territoire ya Ndemba. Ndemba muto. Ndemba muto. Wana ndesi kanga vande makasi. Ouais. Et puis na kabinda mukola. Côté mwamba kajima. On a benga vesi nangongo. Merci vesi nangongo. Voilà. Siko mutuna nangeza boy. Parce que banzete nyonso te bota kabisika nyonso. Est-ce que banzete nyonso oyo yo yebi o retrouva kango awa pona ko traiter bato. Merci de Kouelezer, ezabo temple eza en tant que misota. Denga na zabo nazana bato na ngawo ngana zakana bango na ko bima na bango abo na limu na kesa na kenda bango. Na kenda zabo bato ya boye ou bien bisimbi. Encore yo dara kama kam nazana mais oyibi ke temple tozana bato bazebele. Na bato bana ngaba bazebele na zo kata 7 personnes na kenda bango. Na yebisi zola ngelo ko oyi. Soki na biso zola ngelo ko tete zola ngai. Pode na sina pesi bango bakom. Zola ngai FC. Oyi zola ngai solution. Oyi moto sto ayi net la minute il faudrait moto ko ngai kende ko bima ekende ko zo biloko. Bakisi nango mana ngana bima kate siko depuis na kenda ko la kisi bango biloko wana bango nde bakenda ko zo bakomi ko zo papa to zo biloko te soki ba ko kisi ba sac to zi chauffeur to tindi ake ko zo nga moto. Nazana ba moteur nanga eza ndako to bandiko nani ko travailler. OK, docteur Kabe, yo tango zalaka na Ndemba muto. Tango zalaka na sinango mubido mubiaka finga. Est-ce que ba maladi nyonso otanga? Ozalaki koyeba yango ou bien zana ba maladi mususu ozali ko découvrir au fur et à mesure ozali ko évoluer. Nazo répondre peu de sous. Et nani science et ça la technologie. Chaque jour ils évoluent. Oui, mais wana ezana nature te. Ezana nature. Bino bosa. Ezeda na ibisayo. Oui. Na minute autant to sur le camp. Autant la téléphone de wana. Na ya ngai ko zande mo. Keder susu na zando. Autant pe susu téléphone. Ba téléphone zo mikolo yo. Na oyo zana ngo. Même téléphone wana. Oyo zana ngote. Okuta ngo ebe na kati ya zana. Ozo mona. Oui. Ezaki. Pona ngana ko répondre boy. Musala oyo tango tozo évoluer. En tant qu'un visionnaire, tango soki na moni moto azoya na maladi boye. Wana koma kama susu. Soki na moni moto ko ina maladi boye, amoni ke za maladi tele. Osoma. Landa place pour la sala biso que science zero ko technologie. Siko esprit nanga ekomata pour na neutraliser maladi. Wana esprit ya sinango. Te. On a vu que mais on comprend dans qualité de connaisseur.
est-ce qu'un vrai docteur c'est la diagnostic? Ce qu'on maîtrisait mon temps vous a expliqué c'est quoi au traité était appareil école accessible comme sous là les années bateau mon papa fait ça dans l'échographie mais azana résultat exact azana maladie mais azobel si quoi tant on a bien concentré pour bazana banabiso que temple vraiment la douce papa vérité sur 100% il y a baki sinangai et donc les autres que 6% des nazo salé tant on a analysé baki sinangai dans zanango pour ce qu'on a vu que d'abord le cours sur na biloko vraiment token des élèves na kota la maladie boy quelle que soit les maladies moko ya kilo quelle que soit les années na kota ba na contrôler ba kisanga ti hein Nathalie yango na bike maladie oyo na kisanga tel faudrait na neutraliser siko oyeba ka ndenge nini ke oyo maladie nazwa kisi boy mais on a vu ça que wana bisimbi eza bisimbi tende kwa les eza mbusana sana maîtriser ko le belende kwa les oui. Admettons que maladie Sika, docteur Kabé. Ils ont une maladie ya Sika. Ou peut-être au vivate na ndemba mto. Ou vivate na mboka mususu wana tanyini. Na mwambakadima. Mwambakadima. Alors, au viva kunate, nous ou se retrouver na face ya maladie wana. Donc, kisi wana okozwa kako sangisi biloko boye opesi ou bien ça le mabandi. Merci ndeko. Merci bandeko. Apoza ka ba question pour yeba ka table la zande mais ça m'a tout na sana mais ça n'ande quoi problème les années de quoi désert au moins tango patient azo e pananga nazaka bien concentré na lobiki nazana biloko eza ebele ba ki seza na biso nazana we eza maison nazana ba ki seza ebele tango nazo mona yeboy na sina yebi ba ki sanga nyonso tout na yebi que soki moto avimbi boy soki na vite ki sitel ou bien azana goker soki na vite ki sitel ce qui n'a pas essayé il y a pas que parce que pour les gens on a compris ce boulot attends le que au moment de diabétique au bazar au plus comme casse ce qu'on a pas essayé ils ont solution makasi aux Hollandais si quoi tous ça na bande le fait le sous oh il y a gros cœur wana sous comme sous bandi wana le soutien de quoi désert teka ngai na sala musana ngandenge seke parce que les goye bandenge tapazali si on a vu ça que dans un musical de quoi des airs aux musical ah dans un musical oh mais ngana pembeni nayo mais tout ça on a pembeni naturellement oui siko na physiquement oui mais siko na makamusus dans un musical na ndenge musus OK ah donc en tant qu'un visionnaire oza Zamba Dagaye c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo Santa c'est maison sinango ngobido ubyaga pinga voilà docteur Kabé Mikoloyo maladie nini o moni que moto kopela makasi o soki mutu aye nango bandeko bakolanda yo oya bike dekaye ndenge balobaka un coup une flamme maladie nini o moni que Mikoloyo ozo betango dada Mikoloyo na yebisaka en tant que généraliste professionnel Mikoloyo ba maladie tout eza dada. Et puis, bandeko oyo, il y a un problème, il y a Viltilgo, papa. Bandeko wana, boza wapi bandeko. Nazana force attaque 15 personnes, il y a pas bandeko. Oh. On fait les traitements. Zambe nazo ko sauter dans les airs. Oui. Viltilgo. Cela veut dire, au moni bandeko na bino bazalaka na batashi tashi wana. Poso ya pe, au moni nani poso ya pembe, nani poso ya mwindo elongwe, etikana batashi ya pembe. 15 personnes boza wapi ngaye yo zela na docteur Kabé il faut na comprendre parce que ngana ebi mutu moko c'est un enseignant ozoloba biloko oyo bimaka batache ya pembe wa mutu na nzoto c'est ça Viltilgo ouais bande ko wana zana posana ba wata 15 personnes to kozwa oyi mususu awutaki boma alobi que temple na kopesa no palobi nazana poste nazana problème te soko lingo opesa te likambo zana ngote azwaki image ata akomi pembe omoni tashi ya pembe mwindo aw bazolo ngolo posona yo ndengo uzande kuelezea kwa wewe kama unajua msusu ndeko kuelezea kwa mtu kwenda pembe ouais batache oui moi je connais quelqu'un nana ebi mutu dans le bande nazana posona bino 15 personnes besoin traitement fait bon c'est retrouvé médecine avec ko dabino en tant que temple international intérêt général bon c'est retrouvé partout dans le monde Zamba Dagaye
Docteur Kabé, parce qu'il n'y a pas de traitement au fait. au lobby, traitement au fait, 15 personnes, il y a vide. Oui. 50 Bon. Et Kobanda Mkoloni, Mais et ça, Kosoka Mkoloni. Toko Banda, Nango, Soki, Nani, ils ont le 3 jours. Oui, Le Soki Banda, Soki émission l'équipe. Oui. Bandeko, Bakoye, premièrement, Wana. oui. Hein? Lundi, mardi, mercredi, Toko, notre lot tiré. Ok. Donc on s'est retrouvé dans un approche, Mikolo Baki s'est trouvé dans les Ouais. Zabadangouya. Ok. C'est le temple du roi. 15 personnes na Congo. Na Congo, na Portopé du Sous. Ok. Même na Bandoko, ya Poto Zananda, Kona Yo, Azana Bateste, votre Zobek, Viltilgo. Test, ya Pembe, de Konabino Zamwindo, a commis le Kona Mutu à Pembe. Bozo de Gaban de Konabino. Topese bango ba pour qui se offre les intérêts général nasa nini de quoi Biloko wana ndenge salaka wa. eh Parce que batu misusu bamona kango lokola lèpre. Hein, na habité. Maladie ya maba ndenge babenga kango. Alors, est-ce que eza yango te il y a une différence parce que okomona mutu qui loko wana ebimiye batu bakomi ko banga ye bazomona lokola azui maladie ya maba. te les indémocrates maba wana ezali ko mususu Ouais. o eza maladi mususu OK. so tari maba na o ngana lobi eza indémocrate OK. OK. sikoyo bandeko wana na lukaka bango naza na posa base retrouver bapesaka ta 50 francs yango nde nayebisaka jour mosusu bandeko mosusu bazo se retrouver semaine OK. Docteur Kabé, pona bao baza na maladie wana me libanda na kati ya promotion. Bakosala ndenge ni bakotinda bandeko na bango awa bazweli bango bakisi ou bien comment ça va se faire? il faudrait pas qu'elle se enregistrer à partir de Maman Véronique. Maman Véronique, il y a pas bande qu'on a bien. Va se retrouver femme, va se retrouver. Oui. Wa kozo bambongo na bango to ya ba fret. Oui, il y a transport. Des places na linga to. Eh, bazu mo ya transport ba pèse. To tindele bango ba ki c'est ça le problème de quoi désert. OK. Docteur Kabé, tozala na suka ya émission pona lelo na lingi otali caméra au petit message na bandeko ba kolanda yo lisusu pona o etali médecine ya bako. Message ya suka. Ezaboye. Kamola. Message ya suka pona émission ya lelo parce que ozo kufa lelo te. Oh, tokoya lisusu. Ya oh, ngana zongo la kananga na. Lelo yango yina le yango. Oso mo ba démonstration de quoi désert. Oui. Pona lelo yo penda makambo. Pona lelo bandeko na yebisi bino message ezaboye tambola soki osoki soki ça temple du roi Salomon zaba zalongolo en tant que maison akozoka ce matin avant osakane na nyate na kai Pesa ba numéro docteur Kabé. zaba danguya c'est le temple du roi Salomon zaba zalongolo en tant que maison c'est le temple du roi Salomon zaba dangai oyo eza bibondeli ndeko po eza bitumba Sinango ku maîtriser mutu na yo apesa siko numéro. OK, pesa numéro. eza bitumba bokende kozwa fimbo ndeko lona bokota lona na bandeko na bino baza na photo numéro eza affiché Siko zwa fimbo shokota yango wana kobenga lona mukongo ya nzoko yango moto yango ti lelo alaka kinga nalobi mukongo ya njoka lobi ke pesa numéro ya ndeko oyo nayebi te yo nde moto oyebaki ba conteneur oyo nani oyo bosolaka na ndeko na biso jifame alobi ke benga ye ate aza na talaka balaka te ya moto alobi ke nakotika ndeko leze merci mukongo ya ndoko na azokana te azwaki numéro na biso atindi numéro abengi yo ezoleka te temple yebisanga vraiment eskizende merci mukongo ya ndoko eskizende ndenge lobaki nakende koyebisa ta dj kuku mais numéro ya ndeko leze emonaka te soki olingi ozwa ye ata na dj kuku. OK, pesa numéro ya bino ya Suisse yango wana eza na se numéro ya Suède Irlande ndeko kobosa ni Irlande te nazolala te ndeko ata naza na ponge alo temple numéro eza wapi merci ndeko ya Irlande et puis Stéphane na Canada maman na biso oyo Pélisus Thérèse oyo alibaki ki soutenir temple du roi Salomon na Montréal na Québec nayebi ke bazo afficher Pélisus numéro na yo et puis Jonas Afrique du Sud
namoni ke bana bazo benga makasi malgré temple mikolo na za dispoté ndeko na makambo ese lekinde donc ça musala ndenge sengeli numéro ya Brazzaville 00 242 5 34 10 74 0 Nasuka. France 0033 0033 650 66 28 77. Obengi okukutana na temple du roi Salomon otozobenga Nzamba Salongolo en tant adresse ya mboka na ngai ya Kisasa tozana Kabamba numéro 59 croisement Bokassa Kabamba soki oye okutana na mwana bikamwa en face ya station Total. C'est ça. En nom de la station Total. Et le qu'on a besoin de les airs, Nzamba peut se faire sur makasi, après sur Yongolo, nazo sambe chaque jour Nzamba peut se makasi. Nzamba nagayo. Exactement pour na kolemo sinana maladi ya bato na zoto na bato. Docteur Kabieto sokisi pour Merci bande. Merci Bandeko Balandi ezalaki Docteur Kabé mikolo to bengani tozozo te ya maborata ki mercredi lokola rendez-vous sacré na bino komaki mercredi lelo quand même samedi to ekozwaye parce que talaka makama politique mata kita élection ngo kozala ndenge nini Fayulu epai Félix epai Ramazani epai tozo comprendre te ekozala ndenge nini biso perdu en politique Docteur Kabé a koluka biso na mwinda mais on s'est dit quelle que soit votre occupation to yambaye parce que pour nous doit voter il faut azala nzoto kolongono pour nous doit azala candidat il faut azala nzoto kolongono pour nous doit sala politique pour nous doit teka pour nous doit sala il faut azala nzoto malam botika la brancher eza musala tokutani namba la merci.